Bon, on a ma copine na banango kale, banana 6e primaire. Banana 6e primaire ndina banda copine na uti classe na ye, fona luka mwelo na nga mukena te kaka. Et tant on a collé pe na 6 classe total misala na mboka na biso ezala ngote. Moi si il faut créer mwelo kona yo. Vente penza, tant que tu as bon et belé na kusomba, il faut plutôt gagner biloko pe bimarape ya malonga. Kasi biloko mso bimsa bon et belé, biloko mso bimisi boye eza malonga te. Okuta na ballon msusu boye ba déchet na ba déchet. Tant que ozonga nango kuna o réclamer ba olinga te. Na kolinga na bombi ata mo 5000 na ngana likelemba 5000 na lambela tabala ma etiba meli bongo nde yango esala ke mutu akoya te. Bon soki etekami bien te na kiti si prix tant prix wana na kokichango na bendi sumwa mbongo ndamu ekuba mama manevre bayaka basombi yango yepe ake su koteka ko welisa na wenje na biso ya selembao. Fidèles internautes et chers abonnés de Emergence One Télévision, donc plaisir à ma casse parce que tu as vu que Bolanda Kabiso ma casse et puis Bolinga chaîne Nabino et le autre Libino Makamuka Kamalam et Makambo Sika. Vous allez vous habituer à l'émission Sika dans Emergence One Télévision qui n'y a lelo et pourquoi qui n'y a lelo parce qu'on a constaté que qui est le cas qui ou ça Kinshasa hier na Kinshasa lelo ce n'est plus la même chose. Donc vivre les même vite oyo apparemment na biso vivaki et puis auto vivaki na bomoi na bisoté. Beaucoup de choses ont changé et puis makambo belé échangé et puis situation est commis vraiment détériorée et puis bato belé baza kolela na place belé bato belé ba sepela na place qui ba sepela bato nde ba koma kolela raison pour laquelle on a remarqué que ba commerce boti est belé na bato ba kané ko sala commerce na ville ko mo sala ba commerce parce que au côté na avenue moko chaque avenue ba koma na malewa. Chaque avenue va comme malheur, ce sont des mauvais signes. C'est pas signe que note il y a un ça ne va pas parce que na kalato que comme on a un restaurant, il faut qu'il y ait peut-être une avenue wana. Comme on a un restaurant, il faut qu'il n'y ait pas donc il faut bien tambola. Mais le lieu comment penser que non avenue 4 restaurants. Ou les gars venir bana 2 restaurants. Ou les gars venir bana restaurant. Chaque avenue le bazangi malheur te. Il y a un autre lobby qui n'y a les andengenini et puis qui n'y a le dans vivre. Comment? Donc rester branché et puis beau et maka et puis beau commentaka. Et puis, je vais vous numéro au bas de l'écran pour que tout ce que et puis tout échanger des idées pour que permettre que Yom Tozo l'andabison c'est net moment aux alaka informer pour y toujours déroulement ya makamule zoleka. Donc les lots dans la commune il y a Bumbu pour cela na bandeko ya Bumbu. Donc cela bandeko ya Bumbu au basaka déjà commerce évolution du commerce et le pourquoi basaka commerce et bazo envisager nini à l'avenir et est-ce que ils vont permettre vraiment il y a solo vivre dans le commerce bazali ko sala. C'est la question qu'on se pose et puis on va quitter vraiment sur le terrain. Donc restez toujours branchés et n'a pas encore mbote na mais c'est Freddy Bozila ainsi que maman Nabiso Micheline Mputu. Maman Micheline Mputu n'a papa Nabiso Micheline n'a papa Nabiso Freddy Bozila au niveau des États-Unis précisément dans Michigan. On est vraiment Bazana pour soutenir M. Sapi, c'est surtout une idée. Bazana pour soutenir Emergence One Télévision. Bazana vraiment pour pour que M. Sapi ait toujours de l'avant. Merci de soutien à Bino. Et merci encore à mon vieux Jacques Maït au ferme de la paix. Et ça n'a jamais Bill Mobuka ainsi que la famille Mobuka Mobimba. Et Maître Fabrice Leboko. Et surtout, Carlos et José, Sandra Ntumbambabou et surtout
Carla itonga donc ngana lo ba ke ba kolo émergence bangwana parce que za bango nde pena mutu ba salaka masolo ezala pe etambula ndenge etambula ka vraiment. Un grand merci à mon collabo Tariq Ngango, le régisseur, mes journalistes en Zambie et surtout à l'équipe technique où ils ont toujours assuré par ingénieur Fabrice Mutombo et puis Kapaya Junior Papa Najiji. Donc merci vraiment Bolanda élément et puis on se retrouve juste après. Oui, mbote maman. Mbote papa. Oui, ndeko moi c'est tomoni lelo awa. Et puis ou accorder biso interview et les bossons ont merci. Et oui qu'on s'est présenté devant bandeko bazali otala partout dans le monde. Comme on a et puis au vani na balabala ni na commune ni. Comme on a Jocelyne na vandi na Bumbu na commune ya Bumbu na balabala petit. Na zote kana direction ya Sosa. Oui, ndeko Jocelyne, tout le monde nous a dit côté ka ballon, côté ka batra et ça fait combien de temps au banda commerce? Bon, na banjang kata on a utobota ba mapasa na ngande na banjang o déjà 4 ans déjà. 4 ans. Et depuis banda côté ka o ezali 40e commerce, ezali commerce. Bon, ezali 40e commerce depuis banda mamba commerce. Bon, o ezali 2e commerce na nga et puis maison na msu ya ngwana te kana ba ji onde ya ballon. Alors ni les motivants ko pena makasi yo moko Jocelyne pena et o banda vraiment ko sala commerce et puis banda on a agile. Bon, nga makamba kop na banango kale, bana na 6e primaire. Bana na 6e primaire ndina banda kop so na uti classe na ye, fona luka mwelo na nga muke na te kaka. Et tant na koli pe na 6e classe totali misala na mboka na biso ezala ngote. Moi si il faut créer mwelo ko na yo. Nena créer mwelo ko na nga moko ekotela nga ne fils kata 100 francs de on a vendu na débrouiller. Oui, c'est depuis 4 ans aux la commerce au Erote Kabatra et ils appellent rentable, les autres ça paie bien. Bon, moi muke to zwa na biso Muke bozo. Moi muke kapo bana bazanga moi le côté. Oui, au soulevé pour moi c'est bien, c'est intéressant que pour bana bazwa moi bazanga ka le côté et maman Jocelyne. Pas difficulté ni nous allons ma casse na commerce au yo sala ka. Bon, difficulté za awawa. Na commerce oyo et ça que vente penza tant to so bimsa mo mbongo yebele na kusomba il faut plutôt gagner biloko pe bimaka pe ya malonga kasi biloko mso bimsa mo mbongo yebele biloko mso bimisi boye eza malonga te okuta na ballon msusu boye ba déchet na ba déchet tant ko zonga nango kuna o réclamer ba olinga te so mona pelo que so pesa so mo passe yango wana. Oui, comme on a 4 ans déjà dans le commerce déjà, donc ça se voit que aussi on maîtrisait déjà bien. Et la stratégie nous tient vraiment en place pour que au Kouya, parce que que Binoba César moi passe au bandit commerce 1 mois pour mon Kouya, 2 mois pour Kouya, mais pendant 4 ans vous avez maintenu la stratégie ça. Bon, na commerce papa to lingaka ko bomba kolia capital te. Capital il faut ezala toujours. Moi bénéfice wa muke ozozwa wana exemple personne na zuma 10 000 francs. Na ko linga tena lia 10 000 francs na nyoso. Na ko linga na bombi ata moi 5 000 na ngana likelemba 5 000 na lambela ata bana maiti ba meli. Bongo nde yango esala ke mutu akoya te. OK. Tout le monde nous allons élenger moi si aux ans poste ça aux ans sentiment et puis au lingarapé aux aloka bilenge basi surtout bazala. Alors par rapport à dépenses na yo, na par rapport ya mbong oyo kotaka. Est-ce que vraiment et permettre au vivre calmement? Bon naza mbali nanga sunga nga naza ndaka libala naza na mbali nanga na bana nga. OK. Oya ngezaka pona ba besoin na biso moko basi. Ba besoin primaire. Monique moi mobala ko bima peut-être lobi azwa kité ndoko sunga mais so ya azwa senini azobiseli yango wana. OK, merci vraiment donc na sepeli makage parce que vous répondre très bien à ma question na biso et mikolo ba vente ça non ndenge nini. Mikolo nde kilo papa nanga mikolo pena nde côté que ça kilo. Kilo makasi mobulu. Kilo mobulu. Ya bazokota te. Mobulu penze zali. Parce que pour ça ndenge nini biloko botekaka s'il arrive que et où ça s'il arrive que oteki bien te babilo yango yomo là tango na ndaku yomo koma ko lalela yango to oko solder yango to okabela bandeko na bosaka ndenge nini. Bon ce qui était kami bien te na kiti si prix tant prix wana na ko kichango na bendi sumwa mbongo ndam et puis ba mama manevre bayaka basombi yango yepe akei su côté ka ko welisa na wenje na biso ya selembao. Donc ça veut bien que ce qui est oumeli au kiti si prix en manœuvre baillé donc ça prouve déjà que faut accepter perte mobile
Alors mbongo wana oyo bakisaka na ezaka papa na ndako kama mutu bakisaka papa zali papa ko bakisaka bon ngape na linga te ke mbongo nyos tu na kueya to na zui eloko te na mbongo na biloko na oti osomba na zui te ke papa mbongo ya zui lisusu abakisaka te na kolinga kene fiske na kokisa mwa montant na landela ta mwa 100 francs pe likolo po esunga ngai pe jamais na kofuta transport na ke somba biloko na limité na melima na gagner loko moko te on est déjà perte. OK, c'est vraiment encourageant, félicitations. Et hormis commerce au salaka ou envisage au salaka commerce ba jarani bon asunga na linga penza so na zui pe mbongo na sa da ba projet na ngai belé na ko sala asa ba projet ngai linga ko kesala pa mutu te poko kesala pa mutu ba wanzwa biso ko ba ntabala bango na linga mona créer kaka ya ngai ako créer ka ya ngamoko na bike ya ngamonde ko tila ngambongo na ko créer ta ba idée na ngeza like na soma ba machine na ngai na komi ko salisa mo ba mai na ngai na ndenge na ngamo ba mai ba opie ba mai ba bidon bon wana ndi saka idée na ngai vraiment. OK, ça va idée non. Donc que le Seigneur te fasse grâce à ce que au salayango et puis conseil ni ko pesa ba ndeko basi o non ba balité o non bazana ndako ya ba parents o bakanga maboko bani bayebi ndenge nini bayeba ko lukata 100 francs te. Bon, et là on a le balabande qu'on a biso basi lelo mingi to linga ki lelo. Ah, tu te payes comment paye monsieur ça vient kini ya lelo. Ah, on est bien tout solo là qui. Bande qu'on a biso lelo ya basi bazonga mingi ki lelo. Au moins la jeune fille a préféré na ata silti awa a plaquer na manzaka na milai a check na babala. Tonton to liate. Moi qui a atteint moi 500. Bon, nous sommes qui était quand on a bayaka likola 10 000 francs, 20 000 francs pour anini, à son pantalon, à son body. Mais tant qu'on te cop na yo, on dit que na cop na ngana, na soit 10 000 francs, na soit 20 000 francs. Les lots mon ngana cop na la ti liputa, mais dimanche on a bien bima, ton qui église, au mon ngana liputa te, au mon ngana bien tenu moi catch bien nini, na kepe pray. Bongo, ba jeune fille les lots. Baolinga mingi ko tambola ko vanda ko senga wana eza bien te conseil na opesa bango baye baka ko luka na mutoki na bango moko batika bisenga pa ba jeune garçon batika bitambola bazwa pena vie au sérieux batia mesa bango ba luka ba 100 francs na bango. OK, vraiment merci maman Jocelyne yankombo ngwana. OK maman Jocelyne merci vraiment et Tosolina maman Jocelyne, binomo boyoki maman Jocelyne a expliqué biso et surtout a pèse encore ça encore éveil de conscience de bandeko basi et bandeko basi sur beaucoup ba pe ko luka ko za malamu to bité que faut te kaka lokola maman Jocelyne ndinga te kaka ballon go ça pe commerce mususu go te pe commerce oyo ko sepelisa ka ko sala na yango. Donc le problème c'est qu'il faut que vous soyez toujours actif et il faut que vous soyez toujours dynamique et puis que vous soyez toujours en mouvement. Donc vie na Kinshasa ya lelo la réalité est tellement belle raison pour laquelle émission oyo ils allaient kini ya lelo parce que kini ya lelo la réalité belle to solina ndeko moi c'est expliquer biso après histoire détail. C'est une femme mariée, elle a un foyer, mais elle se permet quand même de débrouiller pour le seconder foyer. Mais le autre, c'est que je suis secondé un foyer et puis c'est appelé que notre terre à Kangama Boko, papa a charge à 100%. Ce qui papa qui t'a comme sur papa pression. Papa si mibali pe bazo kufa pe avant basi on peut botika là et belé. Donc côté la période mais capena au ça. Donc toujours continuer toujours élément la biso du jour et on toujours la melki à continuer pour ça la question que peut continuer ma cambo. Merci.